Mbote maman. Mbote maman. To monio awa oza vraiment très fâché sika ya izomi biso atozali précisément na Kinsuka toyoka kifa ki babuka bandako o ezali construit likolo ya ba tombe to likolo cimetière. Réaction non ezali parce que toyoka to moni bandako ndako eza susute ndako elali na mabele. To monio pelo ezali très en colère. Réaction non ezali to maloba non ezani. Maloba nga vraiment eza toujours regretter par rapport ya ba konzamboka na biso. Bango baza ba konzamboka biso to lokwa ba peuple. En plus, toujours regretter même, comment regretter même point de ba congolais. Pour ma toujours mon aboé, c'est-à-dire toujours mon avoir ba konzamboka na biso, net ba na mawana biso ba peuple té. Alors biso ba peuple petit toujours nyo comme à niveau moko est impossible. Net dans situation zo le kana ah, net parti au cimetière exact. Cimetière si la kala, cimetière kala kuna na prince. Mais ba yeko tota sabotage ba buki bandaku, ba na bana to beteli bambula libana. To tande ta ko to faut fumer banda, ba ta ko to la lila. Ba compliqué ba tout donc ba ça le mo boye to éviter le to suka wapi. To vandika na statut ba opesa condition to bima, ba to bima to tika ba place to kenete le la wapi. En tout cas président na biso en tant que président na biso ya Congo, Fati asa biso faveur. Toi ba congolais ya za président na biso. Toi na mutu to role la ta ko la parti etika li au faveur. Ngambo na pe cimetière za banda kuna tina se. Mais ngambo na kuna président les cas qui a ça qui va quand même faveur après ta cadre c'est battre ba livrer parcellaire ba comment en ordre à ça peut partir ba beaucoup ba négliger au faveur et que ça peut biso bien tout pour ça faveur na yé faut y mettre na pouvoir to la karaye à quitter sur le terrain à vérifier na la nous par rapport à sabotage et salami et là ba sali vraiment regrettable ba si ba tout passe ba na ba classe T to éviter to gros sata to mettre bangula ta bilamba bien c'est poli ba très poli condition mabe à quitter pena ça biso faveur pouvoir ezaye aza papa na biso mokonza mboka miso eza pa na ye ça ye to ndeto sala te to senga ka faveur na ye to za pour ça pe présence ne kita aya na a vérifier mo sur le terrain ndeka akoyeba ko agir. Merci beaucoup Mboka. OK. Ye moko président akita to mona ya en personne to yeba pe soki ya solo ye mutatinda ki gouverneur po aya kobuka batu ndenge tozo souffrir bota bino moko ndenge tozo souffrir na bana bakati ba classe moye bana bakende ba classe ezate souffrance eloko akolia ezate donc maloba suka nde yango wana tolingi présence na ye penza na quartier oyo ye moko azwa penza décision nde maloba nanga yango wana. Mbote ndeko. Mbote ndeko nga mwasi. To monio awa isika babuki bandako ana Kinsuka toyoka ke gouvernement fake kita parce que ba tongi bandako likolo ya ba cimetière to moni bandako ezali ya kokoya to moni bana bazali banda na bambula oyo réaction no ezali ni par rapport ya acte au gouvernement na biso esili ko sala.
Ouais, action dans les alliés, pour n'engager babeti mabe, dans sens nini. Au moins ni tant babuka ka place aux populations sali, ba na mboka musu to yebi, to kende ba mboka musu. Donc c'est-à-dire so baza na posa l'été za na posa récupérer, si tu vois na mabele na bango, ba ya ka ba tchaka ba national. Que to pesibino autant de mois, autant de jours. Bo évacuer ba bloc na bino to pesa bino en attendant to yebité to saki surpris to monika mba moko gouverneur de la ville to yebité est-ce que président ayibi makambo oyo to monia koti sur site ayemba moko non bobu kambala moko bana ba otanga biso ba biloko ngo ta bandako ba garage misala des sociétés to liaka na misala to ça ka nyonso na misala siko boye bo kasser biso bana ba otanga te maintenant tozo benga président ye moko monsieur excellence ye moko akitana sur le terrain amona nanu population o mobimba oyo babuki cimetière oyo balobi keza cimetière pour gouverneur aliboso ayakaka apesaka limite na sima ya terrain oyo oya kimbuta ayakaka apesi biso ke albi limite na mino bakobuka bakosala zando na sima ya cimetière bendien tokosuka wana babuki kuna nyonso po kuna eza cimetière côté bakundaka eza kuna mais maintenant côté balibi eza sur cimetière te batu batonga bandako tango bozomona ba étage kwei ba mambo belé kwei maintenant gouverneur o ya ville o balobi ke gouverneur à ville gentini vraiment o ba problème nini obi minga ko lobeza te parce que so to lobi ba lobake non tozaka contre yete mais tango zo sali kamuke l'état zo sali kamuna ke abi biso ba population na to bima na mabele na ye basi na laka ce qui totali normalement kaka ye gentini abukisi zando na biso botongi bosali nini maintenant ce que population oyo ba okende wapi est-ce que président Fati azoyeba makambo to azoyeba te balobe na biso azana voyage akende France maintenant France ango tilelo azonga te et réaction moko te zo salama et réaction moi zo salama te na ba chomola mo bazo benga tozoyeba te za nini to comme le quoi biso mo ba kolomboka to comme le quoi ba réfugié za nini yango tozo tuna donc ba benga ni biso le quoi ba benga na biso na Brazzaville maintenant kutu na Brazzaville za mieux ba benga na ki bato ba étranger pour tout ça qui est étranger mais ba kolomboka ezaka ke na madibu babukaka bazwaka bato na population na ba déplacer ka bango mais pourquoi pas biso ce que to ça ba wumbu likoka ya Gentini mais gouverneur azaka bongote azolanda exemple ya kimbuta te matata ponya lekaka batu dioso ba lekaka place ya zali esa nini esa nini na mboka oyo to komi lokwa ba paya to komi kwa ba soso ta ba garage na so babuki place to zoka mbongo tala bana ba otanga lisusu te mama na nga ata bino moko vraiment tozo beta sete surtout ngai pena na beti sete na ndako mokonzi ye moko mokonzi papa na biso oya kambaka biso awa to okenda ba election ndenge balobaki to yebite tozo kende ba election siko na ba election to okende na makambo nyo so yesama batu ba ola libanda mvule nokaki batu ba poli mena to kosala ndenge nini yango to benga ye moko papa na biso asimbi biso eta oyo aya amona ndenge batu bazo souffrir ndenge peuple congolais ezo souffrir mboka oyo eza na ba place ebele so to kena ba lutendele ba place ezali to kena ba même na maluku kuna ba place ezebele ndeko na ngai mwasi maintenant to kosuka wapi siko na ndeko to komi bo to komola ba libanda merci beaucoup. Bonjour monsieur. Comment se présenter na l'union sur Rolanda on a 10e. Oui, comme on a ndeko Adrien, nazali président ya ba occupant ya localité Mwanda na Kitima na CPA Moshi commune na Mongafola.
tomoni banda samedi mosala oyo gouverneur na vice na ye baye kosala yo koloba nini parce que tomoni bato ebele balali libanda bambula ebetaki na mokolo alobi dimanche okoloba nini na chef de l'état akolanda sikoyo malobi ezali ebele me naza koresume ezali mawa na pasi ya komona situation oyo ekomeli bana ya CPA Moshi na commune ya Mongafula ezali ba acte moko oyo toboyaki yango na régime oyo utaki koleka ya Joseph Kabila mais toyei komona ke ba acte wana ese répété lisusu na régime ya président Fachi oyo ye aza kobunda mpo na peuple tomonaki ndeko Jantini Ngobila oyo lelo aza gouverneur ya ville ya Kinshasa alobaki nyonso ya alobaki mpo na démolition ya cimetière ya Kintsuka eloko liboso ete na koyebisa gouverneur Jantini Ngobila ete service oye a considéraki pour na kopesa ye ba rapport avant ya kosala exécution ya ordre ba induire ye na erreur parce que en fait partie ya cimetière ezali reconnu pe eza déjà délimité mais oyo komona na descente na imoko sur place oyo akitaki ye na gouverneur adjoint Jekoko na général Kasongo na l'équipe nyonso ba kosala démolition ezali démolition moko injuste pe ezali comment cause appelé poursuivable parce que bao bavandi na quartier na localité moindre na CPA bana ningisa ya kovanda à bel et difforme na bamanda kuna bango olelo gouverneur Jantini Ngobila uti kobuka bon eloko nini kolakisa bato po ba confirmer que ezali vraiment bel et bien bovandi na ordre to na ndenge amebeka mboka borespectaki makambo nyonso procédure nyonso mpo bozwa parcelle koto oyo ni okolakisa ndeko journaliste oyo koyeba ete biso moko toyei mpona kovanda awa te tozalaki naza na papier liboso naza kolakisa awa bakomi invitation de la direction des habitats pour la reconstruction foncière du site CPA Moshi localité Mwanda dans la commune de Mongafula ezali fait le 6 novembre 2012 na bandi bokozwa ba document bokotanga yango donc bango nde babengisaki biso à partir ya dossier oyo nde biso toye kovanda donc ça document ya bourgmestre ouais voilà yango naza kolakisa po ke mokonzi amona gouverneur ya ville na adjoint na ye gouverneur Jantini Ngobila na Jekoko Mulumba balobi ete biso tona ningisa kovanda wa te parce que bibembe tozovanda likolo ya batombo mais nayebisi gouverneur ete avant kozwa décision moko il faut asaka contre-vérification toza na document oyo eza awa document ya je crois date nango eza signé ezomona bien te mais c'est en 2016 le ministre Oasakiango ezali ministre Egwake a commis na objet na ye régularisation des quartiers des habitants spontanés donc babiso to kotaki anarchiquement mais parmi ba décision na komaki tout ça ba quartier oyo ministre a régularisé ki abaki bo vendre ce qu'on a norme entre autres passe à 1 2 3 Badara Mombele Kaluka Lembaimbu de bonhomme et puis hôtel awa ba commis bien Kitima na Mwanda na Kintsuka dans la commune de Mongafula muta signé yango ezabiso te ezali le ministre Egwake Omer avant de mettre sa décision oyo papier monsieur magi puisque ba démolir biso injustement to komelier abimisi lettre oh c'est le ministre Egwake a ba commis concerne accusé de réception réhabilitation des occupants de la localité Mwanda quartier CPA Moshi a lobi nini papa puisqu'il s'agit de réhabilitation des occupants de la localité Mwanda, je vous demande de me donner le plus ample renseignement jusqu'au moindre détail sur préjudice que les intéressés ont subi. Envie de me permettre de présenter au gouvernement des propositions appropriées. Veuillez recevoir, monsieur le secrétaire général, a eu l'expression de mes sentiments patriotiques. Le ministre Egwake. Parce qu'à mon avis, il y a injustement par rapport à la décision naïe.
Yé gouverneur. Akolobaki o non côté yo SNEL côté. O toza document yango yo. Eza document ya SNEL. Bato ebele baza na yango o déjà basaki demande pona bakotisa bango courant. Bokomona ba câble ya courant ezali eza ya biso te. Yé gouverneur. Basaki ministre asali eloko oyo. Aye kosenga na ba service basala reconstruction foncière. Réquisition na ye yango yo. Sur base ya eloko oyo tango tali bato oyo nyonso ya pesa ki po baza na kati ya service et yaki ko permettre biso bango ba ko bimisa plan. So tali plan oyo. Eza plan na biso te. Bote la partie au cimetière etikali oyo ba ko toucher te. Eza combien d'hectares? 1 hectare 33 ar. Na 8 centiares. Partie oyo nyonso botali oyo. Eza reconstruction foncière ba bimisaki. Sur base ya décision ya nani ya Egwaki Omer, ancien ministre urbanisme. Oyo ya kolobake bo ba coutumier bana droit koteka mabele te to ya kosede mabele te. L'état tekaka mabele te partout oyebi. Ce sont des coutumiers de basedaka mabele. Mais awa na présenté réquisition ya parquet général. Il y a 2017. Botangi, République du Congo, parquet général de la République. Signé par qui? Par l'avocat général de la République. Ah, Balobinini. Requérons, messieurs les conservateurs, à titre de Kinshasa Mongafula, accompagné de chef de bureau de l'urbanisme et habitat, M. Kambala Kabeajan, au fait de nous présenter son ministère et lui avons donné pour mission de délimiter la concession Kinsuka, localité Mwandae Kitima, de M. Riki Bayambula et les occupants représentés par le président Jean-Jacques et de nous faire rapport. C'est par rapport à rapport Oyo, de ba plan na ba bloc nyonso et bimaki. Nayango, ye gouverneur, ayeko buka bandaku awa nyonso. Alobi ke toza ba document moko te officiel. Na lakisi document ya liboso. O ezali contrat de location il y a 2013. Ya bandako ya buki ya étage. Ndako ya étage o ya buki. Depuis 2013. Yango. Contrat de location. Contrat oza locataire ya l'État. Mais c'est signé par qui? Par les conservateurs. Parce que le conservateur a fait sa décision et qu'il y a un tombeau. Yomoko yebi okope sa réponse. Bomoni yango. Oza. Tout ça ba contrat ebele awa. Mususu yango. 2013 P4. Non, Zéana Sitsa Oya Souka. Oya Souka. Oya Souka Zanine. Général Kassongo. Oh lelo ayeko exécuté ordre, il y a démolition, il y a site Oyo. Mais c'est le même document Isali, c'est le même général. Après ça qui ordre de service, ordre de mission, pour ne sécuriser biso na ben sécurité to zala ki yango. Document Isali bomoni yango. Mais les locaux le même général. Aya kotinda ba soda na place oya yebi ke makambo esila po aya ko buka bandako oya biso. Eza contradictoire. Donc ba document Isali. Eza pe ya 2021. Eza tout à fait récent. Donc c'est un peu ça dans la Kisibino pour na ko yebisa gouverneur ya ville et que parti oya ko buka o ba kosi ka ko buka 8 hectares.
induire na erreur et puis ndenge zabo eza décision moko oyo population lobby et ko attaquer yango en justice soki c'est parce que abuki pa azotambola na combat chef de l'État. Alors que c'est le chef de l'État qui a donné l'ordre ba ko buka population ya 8 hectares. Or, cimetière partout, il y a une délimitation et il y a 1 hectare, binomoko bomoni yango place où ils ont pollué. Donc, à comme chef de l'État n'a pas calendrier chaîne au mingi, yemoko azo ba décision parce que la population est à bouki déjà, c'est plus de 5000 personnes, beaucoup de ba image, ba lali libanda, le mot mona. Dans de la ville, où est censé y a qu'on soutenir le chef de l'État. Plan yango yo. Beaucoup monde a commis 21 hectares, papa ils ont déjà occupé. Cimetière etikali kaka parti o ba eza pollué eza 1 hectare 33 ar na 8 centiares yango yo. Otali wenze o le to benga dépôt ya makala. Na poni ba komaki nini? C'est ça le projet marché Sisabi Bimbu. Marché yango yo, projet à marché parti nango ezali boso. Oh nyonso etikali sima ezali occupé. Toza na terrain ya football yango yo. Toza na terrain ya ba indien. Nyonso bandako babuki. Oza na terrain ya ba indien yango yo eza awa. Tozali ya ba indien awa yango yo. Terrain ya football yango yo. Tozali pe lisusu na nini baveni boza comment ndenge eza urbanisé na loti. Siko oh, mais on dit hors norme par rapport à l'okonini, gouverneur a démontré biso, ndenge ya buki biso qui toza na logique ité. Mbote papa. Na oloba boy. Papa Félix Tshisekedi Tshilombo. Papa to vota ki yo po to yebi ko za mwana mboka. Soki ba voix ebele bimaki eza na lukunga po to vota ki ona ndeko Eliezer. Vraiment toza na regret makasi. Toza na regret ba yeko buka biso, Jantina zo buka biso na kombo na yo, ke yondo signé. Mais to yebi ke to vota ki oza mwana mboka. Biso to koza likola mibeko te. Soki même olobi ke to longwa, il faut zo biso en charge po toza bana na yo. O pesa biso esika mususu comme ça pour récupérer place au bo sali ba projet na bino. Vraiment toza négligé na este ba boma, na Brazzaville ba boma, na mboka na biso moko toza négligé ndenge ni ba ko respecter biso. Bandundu ba boma, libana ba ko respecter biso comment? Ba ko respecter biso ndenge nini au moment où bino moko ba konzina biso, bozo considérer biso te. Soki mwana sali mabe, est-ce que ko tia na ndako azika na ndaku? Bo soki pe to sala ki mabe to sombi na cimetière. Soki to sombaki na cimetière to sali mabe. Bo pesa biso esika mususu et puis ava boya ko buka biso. Il faut bo sala recensement, bo tala bato baza en ordre. Bo trouver solution pour la bango. Papa vraiment toza na passe na regret. Vraiment soko tali likambo te pour na mile na biso oyo, na rayon oyo. Toko voter yo te. Toko voter yo te soko tali likambo na biso te. Toko voter yo te pour biso toza pour yo. Que o sala ta 3 mandats 2 mandats. Bo e kabila nyoko li biso pour az étranger. Félix Telema ngobila acho na berer a combattre pouvoir na yo. A ko buka biso na kombo na yo. Longola ngobila zongisa kimbuta yeba kapasa peuple. Kimbuta tikala ko kitate sika ba obuka peuple. Ayaka ko tia kimia. Longola ngobila zo bundisa yo na stratégie. Azobe bisapo ayebi ki tozo kende na moment d'élection. Donc na moment d'élection, est-ce que le bon moment pour babuka peuple? To komi na mbula. Toza na ba période ya ba feti. Papa Félix oza congolais mwena mpuka. Oza congolais vraiment. Est-ce que bako buka ba congolais na moment oyo? To komi na mbula. To poli libanda. Bako l'action ba image. Papa Félix telemela nani Jantini. Telemela Jantini azo bundisa yo. État papa président Félix Tshisekedi Antoine. Papa tovandi na kati ya site ba montage oyo biloko oyo Jantini azolakisa wana eza ba montage. Aye mona ki place nini limite ya cimetière ezali. Batombo oyo azolakisa ke eza na kati ya ndako eza ba montage. Ndako oyo ko buka ane tongami pas même un mois tombo wana toyebi yango te. Donc papa fongola lisu
tata oyo ngobila lingi ote abomisi batu na yumbi na mboko ya ye ya bakoko na ye abomisi batu kuna sisi na dossier wana te zandu yango wana eza ya kokangama po mona ke mutaza na bolingo na yo te matadi kibala yango wana eloko nini Gentini oyo otonga tangu na tongi zandu te do azobebisa nde réputation na yo azosambwisa nde yo tozala kate cimetière ba veuve tozalia ba orphelin bazalia bana ba oke classe te na minute bana bakati ba classe po moye balala na sambule ezate bake musika tozala cimetière te tozala place oyo eza déjà tostovandi aya opesa biso bepreuve ya mikuwa oyo ya bimisi na se ya mabele amona ya mikuwa yango wapi mpo na nini boye ayeba yango David kuta azalaka l'homme selon le cœur de Dieu mais David afutaka insexe bima na ndako ya David bana David balandaka basi ya papa na bango bawelaka bokonzi na papa na bango tout se paye ici bas yango David afuta ayebaka ngo atika ko menacer pouvoir na yo. En tout cas, naza beaucoup déçu. Tale siko ndenge bozomona siko yo. Eza maison commerciale. Baye babuki ndako oyo. O l'État akoki komona ke abotolango abotoli achi ata biloko na ya koteka atekela peuple ata na ba faux prix. Peuple wana ba ko se retrouver. Mais aye abuki ndako oyo, eza monument ya mboko oyo. Ndewo moninga na peuple nyonso libota nanga. Oyo sika nanga na olala na bangwawa mwana oyo bebe oyo azana 4 jours abotami donc tozaka exposé awa na libanda suite ngobila na général Kasongo ndenga nazo pene alors na jekoko bango nyonso makamu nyonso basali to sepelite ta ba condition bana o nyonso ba otanga moye batanga ezate tozana bango libanda esika tozolala ezawa mais message na opesa na yo chef de l'état oza entouré na batu mabe bazolinga ba déstabiliser pouvoir na yo déjà décision eza na peuple condition bana nanga boye est-ce que na oya kopesa voix nanga condition na peuple boye kozwa voix te mama Denise talanga ndela osufri na bana nanga kota likamu nanga yaka sodio mongo kitana kinsuka okomona vie au biso tozo menena bana to sepelite tozola la libanda depuis la nuit de temps tozaka ka wana bango mwana oyo za mwana mwasi lobi akoza lokola mama Denise bana bakoza lokola Félix mais entre temps tozonyoka mana bango moye mutaka eluka mbongo ezate moye bana bake classe ezate no hôpital na école nyonso basanini babuki. Alors biso pe toza ba chômeur tozanga moyen ko survivre na bana na biso donc tozana kanda mabe biso tosengi na yo chef de l'état okota likambo oyo toza ba congolais toza ba rwandais te soki ba rwandais babuki ndako ba congolais batiki mira bendien wana côté wana mira bendien batiki après tozo sala biso bien te donc toza vraiment très inquiet na message na yo. Tant que ma message yo quitter sur terrain continue ka batute yo moko quitter sur terrain au moins na bana ndé bazokemba na sia moi lobi tonoke limbula tozaka kawa en tout cas message nga ekoma un peu partout ti et puis na démolition bazosala démolition comme négociable nga na mone sika bapesi bango 200,000 batiki ndako mususu nga na mone sika bapesi bango 100,000 francs congolais batiki bandako
démolition commis négociable. Message nanga fort rango wana. Mbote bandeko balandile to kiti awa na Kintsuka esiko toyoka ki ete ba imboka to bandeko mususu ba sili kotonga likola batombo o ezaki cimetière mais to sili kokoma a to zu ba réaction ba imboka étant que ndenge senga to ju foko yoka matoi ya ba peuple to yoki je crois que c'est éclaircissement ba la kisi na ba mikanda ba document ezo préciser la kisa ete ezali gouvernement de mutu etekela bango pe ba place pepe sa bango ba accès ya kozala na esika oyo mais bazaki surpris par rapport à ce que on a directement gouvernement et si ko kita pour que ebuka banda kuto moni vraiment ezali vraiment catastrophique tout le monde mande ko bele bazola libana na bana musu bazali ya ba 3 jours à pamba de ça vraiment passe par rapport à dossier to zeko senga vraiment chef de l'état aza vraiment atia vraiment misu na ye moko a s'impliquer a kita ta sur le terrain ndenge ba imboka basili ko senga enfin que tozwa moi éclaircissement to yemorazo éclaircissement parce que balobi bazala ba document la bango nyonso babi bakotika te bakokende inde tina justice pour que balandela makambo yo à la pied à la lettre. Fidèle internaute, bon continuer na confiance na chef de l'état bozala jamais déci, bon continuer toujours koyamba o ezali kolela ba imboka ya population l'autre kiti je crois bien bozu ba intervention ya ba moko siba moninga ndenga sili ko pesa réaction na eto mécontentement na ye par rapport ya désagrément o esalami awa to moni ba mbula esili ko beta ya makasi salami awa ba dégâts esalami awa donc ezali vraiment ko sala pasi makasi bon continuer vraiment ko sala brancher to koya toujours ko lakse bino o ezali kolela tope souci ya ba imboka tozali na papa pe awa na ebite soki mutu mususu akoluka abakisa mwa maloba pour que to kabala vraiment ba remerciement to bambote na bakoloche na ngomba papi kele désordre to lo bandenge ba ki ko démolir bino poto yoka ki babaki abotongi bandako likolo ya batombo réaction na tope maloba epa na yo ezani. Merci maman pour la parole. Awa totongi likolo ya batombo te parce que ngai na botami awa depuis na 83 na fandi na kati ya longa ti na cimetière bisika oyo ezaki bisika oyo cimetière ezalaka mezalaka bakundaka lisusu te ko oloba nini par rapport ya des ordres esalama ndenge tomoni balobaki ke botongi likola ba bibembe to likola ba tombo tomoni nde babuki bandako awa yo impressionnant ezani. Bon eloko oyo tokoloba po gouverneur ntango ayaka na cimetière place bakunda batukuna alobaka ke à 100 mètres bateau batongi likolo ya place bakundi bateau nde bakobuka par une grande surprise tout le monde gouverneur de la ville a débordé limite ya kobuka biso oyo lié onyoso gouverneur abuki eza concession ezalaka cimetière bato batekela biso ngo eza bakutimier totongi banda kwa minene totongi ba étage babuki na ebite so bozana ba image bomonaki na minute to wana ba place okende tetande bana ba motelengana ba famille comme libanda en plus pe ba militaire ba déborder makasi koboto la batu ba biloko ba téléphone na bandaku kobuka biloko batu kobeta batu
Donc maintenant c'est l'équipe vraiment makasi masa c'est betami makasi na quartier na minute na ba hôpital nzinga ba jeune ebele baza na ba hôpital bazoki ba mama bazui ba matin donc maintenant c'est zaki ya makasi et le rotosengi na gouvernement a trouvé les biso solution pour biso to yebi gouverneur de la ville a débordé vraiment limite il faut à revoir croquis nae pour azota mwana comme chef de l'état tout nié ceux qui a buki biso awa apesa biso pe superficie Kintsuka po cimetière Kintsuka eza mulai makasi ba étage nyonso bo mona tikali eza cimetière Kintsuka biso nyonso to sombaki jamais muto akobwaka mbongo na totongi ba étage tanda kunanga babuki ndako munene babuki esa pasi na mutema to sani to koma ba criminel to ndenge nini donc kulune ko évoluer kaka état de droit chef de l'état to lela na ba école babuki mikanda ezali mikanda cadastre ezali nyonso ezali skopo na nini ba ministre ba pesa biso ba document ba parcelle ba bourgmestre ba bimisaki ba document pona nini sko ba document ne bimaka na l'état so ezaki cimetière Kintsuka to sengi na chef de l'état état de droit et ça la musala tel biso makambo s'il vous plaît monsieur le président de la république on a ngana loba yango wana tala peuple Kintsuka ndezo telengana. Merci vraiment Toyeko Tindika na kati ya Kintsuka vraiment ba Rifin Kisombe ba boss nanga papi kelila Rifin Kisombe toyepela ko Tindika na kati ya Kintsuka toyoki ndenge ba imboka bazali koloba tozali ko senga na chef de l'état akota likambo oyo moka kita sur le terrain pour que tomo azwa apesa sa solution na ba imboka ba sombaki mama pangu na bango bazongela bango bisika na bango donc bon conseil ko ça la confiance na biso to bozala jamais déci donc to mona vraiment mikolo ezali koya. Vote maman, vote. Papa. Kokucho na se hangar boezani, okolo banezani. Papa. Tangile mutu jiba somba kwa kuyeka kwena kuto. Tujiba majini bajiba chibula kumutu kwaka. Balu batu chibuji twetu ni bana basomba tulala pambelu ni mvula. Presida ambaji yibwetu twetu ni tuipenyi ni bana. Katweni ni kwa kuya to. Tutu tuendesha bilunga mumutu ni mabusa. Muminyite mkatwene tupana to bwalu base tutanyila bana nyini bintu byonsu binyanguka tutulala pambelu ni bana chef wajitunga atakwila koko nitu ipenyi ni bana. Bote mama. Bino ba buki bino bolala ki banda kana bana. So place ni ko tango ba tutara yo na bandi ni na ba. Tokolo banga papa lu service ka bangu na totunga